Pour l'objet na lobele ka ba famille yo totika ki yo croyant que moi mke me na comprendre que moi mke était. Wa moi mke était. Rit, moi li bala wana. Muto nyoko makolika ozani te. Vi ya mutu ezaka mutu ye moko. Yo ko to sali no ata vita. Po expérience oyo zana ngo, na expérience a mwana age no kolina paka juma. Oh paka juma leki yo. Parce que makambo amona na mutu. Yo tom fi yo mona ngo na moi. Moi différence. Donc oyo samante ke Manix moi ça qui to kwa Monica ayote. A Monica ayote. Manix atali ndeke alinga alibanga so akoti boîte MC DJ Bwakanga. So aketina fete ya batu. Akendanga na fete atali wapi DJ azocha muziki ye kuna na kwa kede ya pa DJ. Ngande Manix ipuki so ki chimpuka. Donc tia za na posa ba bwaka ebi ke ba fi bazawa na boîte so yo to ba fi ba na fete yo ba ko batala wapi Manix wapi Manix. Donc ah non non garçon ba fi. Pona nini place maman abino zali ta mfero avandi azolela. Est-ce que sœur Marie na bon moi rit ndengo ebeli ka maman abino enga permettre obala na Manix. Maman abino na bon moi est-ce qu'elle n'a qu'à permettre moi na ye abala na Manix. Basa Manix oto yebi officiellement mi balé. Siko ba makangu so to bito bandokota. Boza combien? Rit on a vu no so belle infection. Et bien infection. On va zolango tonga pendant 6 mois so belango. Na sa malili ya hiver il faut kenda akozo tonga. Okoka vi yango ya infection. Ah? Pour préservatif balata yango lelo. Lobo lati lobo. Kuna so comme 3e, 4e jour confiance et koti basala ba examen te. Et comme a confiance ba mo préservatif et longo yo an expérience ya ke o vanda na mbali na ndako soki aye oye ba ke mobali auto la na mwasi on expérience wana. Tuna biso ba maîtresse. Koto ke ndola la to sukola kinga na oyeba. At na ko yelo lokwa bambwana bachaka na aéroport ba yoka solo drogue na ka bo. Ni tirer ta pantalon ka no yeba. Yo kuka. Boti ko seksanga na sérieuse. Boti ko seksanga po ezama amba vie. Great. Do yuzo yo kasoni tena age no obote la mobile mo 6e mwana. Mama, ebonga ka oboti net biso boina na kuti feli ana bana mibale. Ngana na expérience à vie. No bonde la bana kitoko no mema bana ba osanga mutu pasité. Mais yo sikoyo kokuta mobile na bana 5. So e komi sikoyo mobile aza ana 1000 euros. Il faut ça rentrée scolaire à bana 5. Yo na ndako provision ezate. Bugando sukapi. Pour avoir expliqué que non ba bana nga il faut na futa soki ba poisson les matières ce qui est rabanini wana bo futa rabana ya bana. Olobani pour les meilleurs et pour les pires. Tu o teka lupango wana ma campagne yo mo yebi ki a part lupango wana mama na tiki ne lote. Yebit. Atike lote. Ce que baroté qui sont le pan ou en arrive comme un peignel yo a deuxième peignel aux abondes bazo préparé au mukolo ko bombarder to yaka na YouTube mais to zo ba diane bandel pona passe yo na poseur maraza ti poso ça qui na bon moy et les katé babu zobo famille zo sala enga permettre onte inga sala maté na ebité so za posa maman na bimelo na ndoto po loba na yo comment yo moko ko mizanga ko milukila kimia na vie. Viens mutu ayi moko biso to kina kini to kikalo na binisi mobile lobi na binisi obanda na ya poto bosi mama na binisi mbali na ba ke ombali nga te e boka sina kuzu na ndoza pe na bonte baba ndeko za la menazela ki ono mona ke serie na ebike awa nalia te ya na kimia ya mutu te nga mbali na posta ke na ba Facebook partout na posta ka na ba nepe ko poster pona yeba kaka eskaza na abala te na vie ya nga pe na bala te oyebi esengo o toza nango na mokolo to lata voile mbali boso na vina lata bwana nga nazolenga voile ye pe mbali boso lata veste yango ya pembe mbali boso azali boso ya sango ye pa olenga do biso so tozaka kolenga do bazolakisa bino deja ke te balobaka boye koma tora mobali so bapesi ye micro lobelo mwasi toma bakitoko mwasi yo pe bazolakisa biso nzela moko o babenga yango malongi mais yo bakolakisa malongi yo moko rite
Manix va relakise te po yeko tunda koma prof ya opesa ka batuma longi po ko bala crop na ye. Ba geste wana ba noko no ba osali se papa yo mta koti sa mwana 21h asali yango de yo a troisième famille o to yebi siko ya kulisi o to yebi te. Lelo na yo ka rit yo. Po yo ngola ksa sondo zem poli yo ebite ke biso to le kyo na ke politesse. Rit. Ngola ndo finga ma. Poso lingo bando finga banto ko fingo kitoko ko to moyo nje ko loba conseil yo kate. Ha? Poko mona modèle au fingi si sœur Marie na 24 heures oyo. Basalele ba vidéo partout pour na ko ba ke kindumba na ozu kindumba mama abino. Yo kila ta mama abino mama ko. Erit. Yo mo place souvent do taper mambo non ça est-ce que mama abso na lilita o sepila non. Yango otuli to yebisanga na neloba mama abiso okomi Thompson batio na mesa glace silio otuli yango batio ba soldeo po wana bosali yana libala te wana ya présentation noko wana olatela ya biso chemise wana bleu ciel ozoloba no peke ndenge boye kokanga lupango bosala noki boye kozwa ye mpona yamba mutu te omwende yo lembi kobokola rite soki olembi kobokola rite agene fi akoliso ye na Londres yango akozwa adresse ozwa ndako ne parce que comment oyemba musique ekotelaki mwa 100 francs soki olembi kobokola mwana électricité ndeke nde oteka mwana bongo yango bose renseigna te boyebaki parce que bovandaka na Londres libala ezalaka vi ya motu mobimba donc mwana wana bino bokaisi na manix baosala ata 10 ans oku basali ne 10 ans na bana misato atiki aeti Belgique abali aboti na ye bana mibale atiki et puis abali année année prochaine car année où elle est na 2019 na mois de janvier donc pour la relobake si ba fêter bonne année yazo bonga me fona ki ko bala mois sinanga le 14 janvier aki abali allez après une année na ndambulelo moi ça na komi mabe na bana mibale gana enu wana na Londres basali ne 10 ans na bana misatu wana pe mabe donc yoriti yondo ozala bien poza na makolo misatu to yoza na mabele misatu yoriti yoso bazokisho obimisa makila vert po yoza spécial. Poni ko sabato soni boy to lala to lamuki yo pe ba oboti so ya yo mibale to misatu era okyolinga mwasi msuto mono bando telingana na YouTube comme film ça sert Marie Pauvrise sans sert Marie biso to ni feuté non ko sote to ebioté to yebioté do so total ramo banzembo no na mawa sœur Marie nostalgie netinga so na poster ma kamno na page po na sœur Marie na ki yo moko rit bando botama ti okufa nga na ebioté pe na ko boya ko yeba mais na yebio na mama na yo alors tu ko sabato soni yo moko ebi bien famille mama no obi ba problème bazana ngodo ko kola na poto elobi elo te po noko no ebisaka o yebi bien ba famille ya mama bionde baza mama bino soki biso kutu ba petit na balabala to yeba mambo mususu oyo ya famille a combien de fois yo mo mwana iseka ndo yebisa yo siko yebi pour preuve que ero yaka na matanga na kini ero na yaka ozo na njili est-ce que kitara côté matanga eza na njili okitara te poani yo lingi na matanga marit yo lingi ebima yo ngo sambisa sœur Marie po ko bima eko bima okenda masina te poani rit oyebi tina koko na bino ba kufa na mambo famille mama na wana bosani te yo lingi osandisa bato makambo ongi YouTube ekatana na ba analyse poani ngo fingisa famille mama bino rit po eto bimisa makambo awa mukili mwembe ebetaka boyende alors makambo ese batama yo papa kando ozwaki mulangi ya Jack Daniel wana poto ozosutukela Jack Daniel na enveloppe na bacheli bino 200 € na kati so 200 livres zongisa enveloppe na 200 livres mpo ba pesi bino lote wana ya soki présentation yo riti yo pesi de ba peke ba fiançailles zongisa omoni oyo ezande balobaka tozo avant makambo ebanda veinda oyebi mutu mwindo azelation ekake yindi ndazwi ba précaution mais mundela mona mabe na musika ri tokoli na poto ona mentalité mindele mona mabe na musika tala lobi na yo po obota mwana lichombe pamba po okoka pression ya YouTube te okoka te olonga réseaux sociaux okimelo ke wapi yo ko belela yeso yo lokwa sœur Marie ebi ke pano yeso ngo ya te po osala ezaki kindumba ne kobo oyebi ke ya te wana oyebi
Donc wana nde bokende ne Kinshasa po ki osa ton frère amoni lupango batonga na piscine amoni mituke mata na likolo na bakamion donc akalkile balbum ozobimisa atali pe yake lobi awa nde donc po komona nge tangama nalata nde mwano oyoki no mpe soni te bazotuna mpe mobali nini ya yo ndimi baya babala yo bafianta yo fiontonto rit tout lokola litonge omoni yo riti yo batension ozopesa bato yo sikoyo na obi désiré tonto elongwe tobenga koku tonto désiré po na mwa mawe owa tonto ariti me namoni kitina kitonto ne tokomi na désiré désiré nga kutu ata ofungoli mbangano omamba famille na biso etali yo te soki kutu omeki nde kokofungola bongo na bimisi sikoyo basekret famille na bino oyo oyebi po oyebike nga na okosa te wana oyebi bayaya mwasi bazala batémoin baya gege na kini bazala batémoin mamnoloba na okosa te bavie gotio mascote bawanga nango te mpo na yebi ebele oyebi po ata soki na lobi même boleki bosali émission bodementure lokuta conscience na bino eyebaki mamkari na obi akosi te mpo na moni bolingi bopakola potopoto soki bolingi bopakola bato potopoto biso toza kutu nde tovandaka na potopoto réputation na biso ebeba biso baimpoli bamaledike babitula nyonso ya mabe donc wana ya sika boloba te donc ere na oloba boye eza parce que naoloba ke bozongisa enveloppe wana mpo riti atuli te riti amwa mokie aza na jeune fille aluka mobali ne abala te abota te basala foyer na bango akende en paix esengo na biso ezala tomona riti ana mobali ne riti aboti toyi total album riti ebimi esala biso esengo ke soki tokanisi sœur marie tobeti ata obeti marie misambo na so omoni ebimi riti misambo okliki ata nostalgie nde esengo na biso esengo na biso ezala te lelo boti oyela biso kaleso monene openyela alatela ya biso na video crackmat na bana mibale bomwana bongo batikeli bana ata oza na pongi makasi mwana kuna sutuki yango elatisi ya kaleso wana monene tia obima nango na video elakisi ke cerveau ezokabwana na 14 morceau okanisi okrake ti obi te nabwaka kaka mpe kaleso nga monene na mipende ye wana elaya biso na kaleso na oka ondima penye na koma obela liboma na youtube tokoma osutuka aaki nde boye tokoma osutuka ti eske toyebaki yoka esi nini ekatise bilamba bongo kotamba na kaleso deva bana yokanisi ya nini krakma naaki na mobali ndako moko mobali nanga alatisanga alliance so toke église nanayeka madame emesebo yakanisaki via libanda ya sa mobali aza liberté bakozwa ye wawa sikoyo ye wana na bana nani azwi ere atelengani na bana azongeli biso na youtube te tia ye okosa biso mwana azobela bakotize mbongo bakotiza asala biso video kote bazoopere mwana so mpe bazokenda mwana na hôpital wana eza mpiaka abisiko nasambwisa mobali nzoka ere osambwisi mobali kaka molimo wana ya osambwisa mobali ekoti oyo moko osambwisi su mutakala nao mpo penyelo wana esuna eloko ya spécial te ya soi diza mwasi ya libala eza te toyebi kolata string te yo olataka kaleso monene siko toyebi tomonelaki yango wapi na page la mama tala fi ya kaleso monene deuxième penyele riti ngo komela biso deuxième penyele kaboye penyele ana mwa mopende yo ntango oyela biso kaleso monene na likolo nini mpo na lokolo na loboko na kingo mesure moko riti ngo sala biso nini natuni yo monano babotaki yo nayebi te so oyebi kote papa bino azalaka yo moko oki ovanda mpe tolobaki ete nga luka mama biso abotenga boye nga naluka mobali na nga tobalana to bando bota bana na biso nakolisa bana na nga ndako moko na papa na nga yo moko ndenge omoneli manixi wana kaka ndenge atie manete ya vie claire loko aveugle mamonaka na ye oza sûr ke ovanda na ye vi momba avandeli yo mwasi ne oyo ya guinéenne wana yo briti ti otali mwasi wana yo mo omite na kitata yo leki na nini na mbanga songe to yo leki ye na liboko moko ndenge olata ye robe na liboko moko wana ndenge yo mamikaki basili ye mpe kuna na 2 enfants na ye 10 ans na mobali ye bamamiki sili ti ere bakotielo oyo ya belgique lisusu ye mpe ere okangeli okitambala ye mpe obwaki isu foto yo kokoka oyo belgique mboka filme eutaka ye kota avandaka filme manix alela via libanda baele mwa filme
ba memele mwa kabri akende chez Malou Bomboka kolia yo koka via Malou Bomboka via liboke okokango na mbanda bongo yo riti yo tumba liboke po a Belgique wana o bando tumba kolamba makasa o bando tumba na crevette riti yo na vino solia crevette batumba manix wana balambele crevette batumba alia so ko mo so lambele crevette batumba alia boye na bana mbale e bongo yo riti yo muto ebino ka ko sa pat yo akafia pat kanange I wish I me I like I want my stayed up stories please yo tela riti omoni nga kute loko kute salinga bien te kande na bena koti na ndako malgré na matanga na moni so 2-3 vidéos mon baba comme ce ko finga sœur Marie déplace na ko mon na ke so le bo finga sœur Marie ezali ko na yori tengo klatsa biso bêtise siko biso toza ba petit pe ba fan na sœur Marie to permettre te comme sœur Marie finga ba pona buzobo yo lingo sala yori yo wa fia sexe ni nyongana vie na nyaza na so pas vie so pas attendre on pas yo landini zela na on a comprendre tout sur la scole pas générer yo la on vient manix à kabanete biso mo rabiso to selo promotion tinda mbongo to tinda ba mam non lo ba lokotate to tinda ba titena biso ngana président Ansizo Aziza ba président Ansizo ba kenda kulo ye mo yebi ba film ça siko so muto sana nuku biso ba maîtresse biso ba to lala libanda to lala na ba concert 6h obiminda kuno na molili na 22h ozongi 6h asa biso ba numéro siko yo motorite yo yebi ko bamba moninga vers ndenge zara yebi ko bamba vers yebi via boîte via hôtel yo yebi ke mibel ba kota hotel tina moy po yo bona ota musu po kange kalala na mwasi obaka jour alala na ndaku te nzoka ataka na moy okay yo via mo okoka eza nini mwana wana rit vie manix kola c'est respecté po basango déjà ba rimere ye ba obite ye azali muta ba carte beti carte mo ambrier mwana mutu banga nzambe manix ko banga no biso te banga nzambe po biso par ko sambu biso to beta biso te manix biso kote ka biso to simba to sambu biso to bebisa réputation to ko ridiculiser to ko humilier yo moni kote na biso me banga nzambe po mwana wana lelo soki azwi pasi mama na ye manix ana 46 ans ekalinga te mama na ye akufa koluka te mama na ye afino kingo papa kota za naza sûr que aolela lisusu oyo deja azalaki na bomo ya ndolela mpo oyo bandeko ne bandosale do ye moko amoni yango mpe yake ekiti ti na mwana nga bandeko ya Sœur Marie bolakisaki motema mabe na bino en tout cas na dessus bolakisaki motema mabe na bino yango balobaka soki olingi soso olinga na maki bino mpe bolakisi ke bolinga soso te tina maki ya bino mpe boboti mama Linda mwasi ya nani ya nani Désiré wana bano pa basi ti kipiro oyo mama Linda osala na manix ndenge yaka fina ko ba 200 livres wana ni pasi yo pesi famille na mute na pasi koleka ba famille batu nyonso ka famille na mute na pasi koleka ba famille batu nyonso ta et puis ti bo bali si rit wana ba mama leki na ba mama kuluta rit na kini ba d'accord na ngote bo benga kikini ton Désiré oyebi muto benga ki pona solina mutu lelo oyebi muto benga ki na kini na famille allo vie rita zi mobali yangi abala batuna okombo otanga te obombe kombo kwani Désiré oyo moko yebeke so tangi kombo benga ba biso te kopesa mwana kuna te donc on ba Désiré et copie ya yo na mwasi no mama Linda to yebaki yo te natikala otanga kombo no te il est temps il est temps d'aller à l'école donc yo pe il est temps ya kozongisa Jack Daniel ana ba ele bino ya kana goût soki ya miel pona mona ke onza ya noir pété Jack Daniel onza ba Jack Daniel ezaka lokwa café ya goût ya miel na poto bosutukeli Jack Daniel na mo enveloppe aneza ki plat ya 200 livres pamba na kati nde bopesi mwana ozo bapeta osalelaki bino mwa biloko mike ya koliada bozina bino peta na bino yo lamba boyamba mobali ya bato après siko lobi botia rit pe au concert rit azoyemba musique ya nzambe akoyemba musique ya nzambe na mobali ya bato na ndako wani bokomo osaka na nzambe bongo nzambe opa changela ni nzambe faka za lokwa nzambe akala osali abomination bongo moto ka wana muziki ka nde bwaki na ndako wana bino nyonso sauf ka rit poto kanisa Sœur Marie mais na kande fa ko zikata lokolo yo pe rit
so nzamba akika era Sodome so ache moto Karine Malembe pesa rit conseil ani ba pesa rit nazo ka basango ade yana zebi Malembe zemi tie kota ki na Malembe Poka biso bato liboso to yesu na YouTube rito zui to pekisa kiyo ezale sengo na biso ta ezale sengo na biso to ya poto yo lo bakirito zui esengo na biso ezande nga zo sala banze mone do yo rite eloko ekoti sisi yo tio ndimo zoaze mi poka mama ntaki yo clip na hélicoptère me kokola na pasi pe eza lisumu yo ndo oyembela nzambe wana kondima teke na miziki wana kaka oki omatela yango hélicoptère do ndenge ka manix aluelaki yo hélicoptère omati na mwa pilote pembeni do yo omesana na avion omati hélicoptère mbali boso na vi pa oki opandi makolo arit do yo hélicoptère ya clip nde esali yo boye sikoyo soki eza bayebi so mati hélicoptère longwa Londres ti Kinshasa se koboteli ebana misatu mbala moko bamapasa mpo okoka likambo yango te mention komata na hélicoptère ya Pentagone oa problème no eza Pentagone omataka kaka na bavio ya pembe bakoma na bleu na rouge sikoyo omati na hélicoptère ya na couleur ya kaki ya basoda nde esali yo liboma rit benga mobali no manix yebisa ye même mpo na rispa mama na nga tokabwana omoni ndenge olobaka lingala na oyebi ndenge olobaka omoni mpo na mama na nga omoni makambo yango ndenge eleki bato bakomi kofinga mama na nga yango nga na dekare mpo na bolingo yanga na yo tokabwana mpo na mama na nga yo tyaka bangana wana obandaki kotia yanga na Kinshasa wana tonalité anglais banga wana tiela yango sikoyo nde manix bozongiseli ye biloko na ye ayaki kokanga lupango biso tobona biso lupango yango nga omoni neti nga na boyi mpe soki bosali yango na nkona makasi erno ya na koexplike pourquoi mama nakufa na koexplike oyo nga mpe sœur Marie oyo na ndo oyoka ndolo mpo na famille na ye mpo boyebi cuisine nani mama oyo ndo lambela sœur Marie wana na bosani kusui kombo na ye na sentinelle na ye témoin après vanaki ya sœur Marie akufa bomona baboya bato nyonso bakota na lupango nga bakotisanga mpo bayebi do na makambo mpe na ndo oyoko mpe na ndo mona alors so bolingi te emate kita mokili emonaki motema mabe na bino bandeko ya sœur Marie bozongisa et puis manix yo lelo baobengo ozo expliquer bato ke yo ozosala relation wana eza makambo moko eza sérieux manix ki sérieux yango nini so ozalaki sérieux yo oki obala 3 fois te erreur basala une fois so ye tocheke mwasi na liboso yaki mwasi mabe do mwasi na liboso bobotini bana misato mwasi mabe ya mibale mpo wana nano acongolaise te guinéenne mwasi mabe oye ozwi congolaise boboti bana mibale ye mpe mabe alelelo riti nde mwasi malamu mpo oyo bafamille nyonso wa makasi na présentation mais na bafamille yango mpe bayembaka manix bon se comprend parce que basi na bala tellement bayebana te tomona bafoto te nango iso binganga bozala na ofunga telefone na yamba bino oh manix yango yo wana donc obala dans belle famille oyo encouragé oza na to ya makasi to ya baventurier ya haute niveau do yo mpenza level ki aventurier ya makasi mpo déjà eloko esalaka eso ede obimi na bafamille ya mwasi bamoniki na mwasi mpe amoniki mbali nanga alingi nga ayaki présentation nzokande eza nona yamba moto ainsiste makasi allo Oui, allô, la Danoise. Bonjour. La Bonjour. Bonsoir. Ok, maman, la Danoise. Yebisa rate ati mobali wana ko baby sa vina ye. Aza mwana muke. Azela nanu asala carrière na ye. Tomona ka Marie Misamu na kati ya rite. Donc atika penza. Mibali baza ebele. Age na ye eza nanu muke. Ok, merci beaucoup. Mama yo ze koloni yo pozoloba kabwela Danoise atika oze koloni. Ngai kana za Mswahili fani ya Marie Misamu. Bino boloba bongo ba Swahili kitoko mama merci. Okay. Akambo ezali ya nzambe. Tala nde nazoseka rite nanga na esengo te. Naseki mpo mama Moswahili bango baswahili baloba bongo elobeli nde esekisi nga me nga nanga na esengo te. Rite
Maman n'a pas babanga makambo te. Yo kokoka. Okokoka. Et puis mibana ngonyo mobali aboti libanda ka bana basi. Mama. Moi sine obasana ne 10 ans mona liboso. Auti kokokisa so epe 11 ans. Bayo atalanga atiki mwasi wana na ndako. Po aya jour anniversaire à moi, on a ça 11 ans, mais il y a ticket quoi, il y a sa prestation. Est-ce que Moutabo mérite? Si vous avez calculé, ce que vous vendez même dans le mobile, pendant 4 ans, moi, on a 15 ans. Moi, on a 12 ans, banda. Yo koka ki bombanda, ko boko la mbanda. Ata ko to boko la bonte bana ba oya sko na ndako atata na bango. Asimba oya sa oloba na mona pe mama banga sa koti se dia mama loba. Akoko loba no te c'est pas ta mère. Ce qu'elle a bien pour lobby. Maman, au bandoli la yona na. On a pas toi c'est ma raza tana ndeko montenyo so bana kim. Quand on mobile désiré, est-ce que maman bali balo bandoko ko expliquer tonton désiré? To maman Nathalie. Ba parent ba ko yoki ba ko pesa bino pe lelo lobo kuna ba chekimia. Mais vie mobimba yo mto vivre na libala. Oh. Allô? Allô, bonsoir Karim. Bonsoir maman. Na dengi ka puna makambo vite, en tout cas, ils a choc. On a nini vraiment. Yango bato on va nenda moko balingi eto balingi ete. Ils a atteint. Ah non, moi, mon et puis garçon na sali na iba vie na pourquoi à prêter. À mosquito quand vous avez bien pourquoi cacher tableau à est-ce que les gens ont minde na zo ka bolo bazana zemi selon Barimer Bobby aiko se présenter pour na a de na zemi yanga welilia se présenter pour abima aventurier te ata ya zameli na wana pindi ko nabi ye mona o bana na onde que zo zemi ka bongo ba garçon pour bazana aventurier asa ne mona ya te ka ba garçon ba beta ka ba kop Mutaba Ingwana en tout cas c'est choc franchement quand ils acquis nango azamona moko pe ozamona poto complexe anini oyebi vinding ezali complexe anini nango ozala nango fallait avant dananu ayemba iba makambo na ye soki mobali moko amonani na ye aza na ye mobali moko nano aboti te il va comprendre la vie. Mais là-bas, 26 ans, 25 ans, non, jeune, bongo, oh, déjà, ce que j'ai dit, tu comprendre. Mais il y a des gens même pas dans 30 ans. Comment on dit dans mon bain de droite? En tout cas, famille va payer ses conseils. Tu évites sur les ennemis, mais en tout cas, donc c'est 10, bateau nion, ça t'a 8, bazolo baka, balingi, barote, pour les hommes, on a qui balane, qui est aussi caté. Comment on va payer? On a deuxième pour peigner, la deuxième bombe retardée, tu oses là, dans le réseau. Ils ont raté. Et puis là, donc, ce que tu zèmes, il fallait que tu zèmes, que tu n'es pas ni zèmes. On a beau on a. Qui nous a battu, on va zèmes, pour un bacoca, à paix sur la poteau. Ok, où est la nuit? Garçon, naïb na été mendé kada yokeli, la kada monnaie na vidéo na ne ba olo basaka. Donc, na garçon migué ba yemba ba ba sa on va aventurer. Et ka moi na bâton tika. Avant les séries, tu ça bali pour moi sur ma vie que tout moi sur la aboya ipete sur ya Ghanéen ou aboya ni pété. C'est quoi ça? Baboya ni te abimi na ndaku. Jour anniversaire, il y a moi c'est na Ghanéen, moi na ba mal besoin que c'est 11 ans les jours où il y a que se présenter. So gaza mutaza ta série, akoki ata bon ata lingio a poussé ata même dans 2 jours même dans une semaine. Lokola mwana kolito célébrer ton anniversaire à mwana tala niveau mutu a même pas na mutema sans cœur donc amone les aventuriers so asa dia na basi mi balé o ya koto donc asa dia aventurier
Parce que aucun balana mususu sko na bien ye famille on ndenge baba vidéo sur les câbles yindi les gens famille on peut ami tout le monde est dans les pays et réfléchir ba tika libala on est dans ba moya ba libala des choses on pas ba tinyo so on nga wuti ya makambo na biso tene to ko tona nko ya libala moya ba mama e makambo na biso o ser marazaki ya biso nyonso donc era akufi atiki biso so total amona so nga na poster ba clip amona na page nga e apona sœur Marie fonga par sœur Marie na yebi mona na te libala ezati ponde ezana ko bozo ka biso no bozu eloko te soki bosali na mino ba je bozu mukolo ba ndenge bo baki a bo umela te boya na biloko ko mbango po muto kangela bino lupango soki bomeki kozwa foto ko bima video ko bima mukolwango ha namoni na manisa oboma libala mpona kobimisa makambo ya famille misambu manix mpo olingo kota na famille ya bongo te basuka ka wana soki se mengo eza moke basuka ka wana pardon basuka ka wana soki se mengo eza moke en tout cas suka ka wana soki se mengo eza moke suka ka awa so mona ki bena bantine comme ça so mona yango kaka yango merde mona ba oletika mona na koma atambola na yeso akutanga kala mobaba mibali ala ngo ebele oyo baza bango même pas babana akekutanga moto ya ndenge wana oyo namoni nani mo bakomi Caligula wana Caligula mokili atuka epesi ntango na monga bi apesi nga kanda garçon non sepane te apesa nga kanda bafilme so babengaka baolobaka batika ye mona boye eselo te bate botika koencourage babolingo mosusu babolingo mosusu botika koencourage wana eza bolingo te botika biloko wana yenda ye koprofite eza kutu na afrique kutu nde tomona ye biso kutu munda ye biso kutu ya kine nde tomona ye biso kovandi na kine moto auti poto oya biso ozolenga ata mwa poto ye azomona poto ti nayebisi yo ozolanda ozolenga nini oamona poto oza na mokanda na yo oa passeport rouge oza na héritage no mwa mama no atikeli yo lupango okende na vino meme so okekini so yo moko botya balocataire olalaka libanda te vino mobimba ofutelaka te atikeli yo carrière yango wana mosala oyembaka ozoyemba ozangaka belo te okozangela mba te mama sikoyo presango ya nini po yo soki olobi ke ezalaki mpona pasi soi disant sikoyo bana balalaka libanda na bapaka juma bandumba oyo baobima na boulevard bango baloba babimi mpo ya nini baobima koluka mbongo yo sikoyo nzambe asasungi yo pourkui kobimisa nzambe ezoba riti yo oza ndumba yebisa biso mpo biso toyebi omwana ndako soki yo riti yo oza fio wa mata nzeta moselu hypocrite toloba bo botelemela tala yo moto okota so moto oyebani na bafamile na botelemela o mpela tala zemi wana so eza moke botelemela makambo wana botika makambo wana me yo mpe tantine ozoloba ozosisa te zemi yango so eza moke totelemela tosuka wana olingi oloba nini par là banini nga na chrétienne nayebi te na oloba alobani olongola sosani wana ya makambo nga na kooloba likaba mpo nga mpe na chrétienne na olinga na ngai te alongola zemi mpo aza motu mais nayebi te ngai na chrétienne ozomona oloba te ke alongola zemi mpo na chrétienne asambelaka nakolinga te alongola zemi moni mais esali bien te esali bien te soki eza zemi abotaka abisa barelation opportunité Karim tika ofinga za quand même mwana pire ser na okoza mwana pire ser na ngaka yango nde pienga kanda tia sesa video ya hero esenga lona kana ko sa video ezopesaka bato kanda Karim ozana na raison pesa to kanda depuis na moneka nga motema ndenge ebebinga naomona kaka lokola ndeko nanga poche naomona yeba kute soki nete osala video nebe baoloba bone ebite soki ye moko azoresone nini bami yango bandeko na ye wana so bazoresone nini ya bato baoresone onenge internet epeli moto eza pasi ye nde akomi na niveau azeli wana pardon nasepeli te nasepeli nayebi te eza pasi donc mibali oyo babala te na londres bazalaka te bamibali mona oyo babala te balokola bafeli boye banzoto osentir tablette nazokobana bango kaka bakongolekatanaki kaka kozwa mwana bato bana bango ebele moi jeune fille ya moins de 30 ans
J'ai fait moi les 30 à Karine. Ah, moi, on m'a dit Kitoko. Et là, on y a un clip, on va clip, on y a écouté combien on clip, on sur l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est quoi? Ça, on m'a parlé à c'est quoi? Ah, voilà, il y a un star, il y a mon avis. Bana 5 ans, parce qu'on a et puis mobile yango awoboti ozolinga bala asala nini rit nga na otebi musala mobali asalaka sikoyo yo na musala nzambe ozoyembela nzambe musala mobali asalaka mbongo azwaka estce yo moko omona teke yo komosakana na bato yo riti yo même devant nzambe musala mobali no asalaka mpo soki oyoki te na musala asalaka ekobima wana youtube rit yo kosambo oyokaka na sango mwana batela réputation nete mona ko lokwa sango no nete mona ko lokwa mamelo batela yango pour réputation basomba te po oyebi musala o manix asalaka oyebi donc osesa biso bajete ebima oyebi kasi misala bango bakopi kaka toyebi na biso bavi na bango wana toyebi na biso biso toabala poto akala toyebi ti yango nini yango olenga nini yango akoki na ye te bato nyonso basepela na ye te abongi na ye te mwana abongi na ye na ye te luka mobali na ye ya age na yo ata ko aza gaso mwa ba 35 ans ba 30 donc bobandi na vino visika mama eza question age te parce que l'amour n'a pas d'âge bana il y a 12 ans balingaka mpe bakoko moni mpe koko moni mwana mwa ya 12 ans azobima mpe na muta 40 ans esalelo te problème eza nde biso tobona biso penyeli mpe abalaki mpe jeune garçon lelo ye wana akraka na internet akoma oyela biso tala kaleson monene nga oyeba kaleson na penyeli mpe aleka na video namona yango kala ye bateka yango mpe na poto to akutai na okisasa mama eza kokrake eza facile te mama eza facile te yo saka bana mibale koto aleli sisi epongi bien te osimba obongisa tous les jours osukolaka bana mibale oliesi bango donc avant sala mamno il faut sisa no ya bango soki obima mwa rendez-vous il faut luka muta kengelo bana yo yebi stress wana okobosa na string okosomba tala kaleson vrai couche so obota na poto nayebi to abata poto so obota oyebaka mais eza facile te parce que talaka nde tovaa na poto ozala na mutu te makambo nyonso ezala yo siko na kini kutu so boboti ozala nso bandeko nde tomona nso na kini na vi ya kini oza mso ozala na cousine bato ndako bili mpe so otiki mpe bana oyebi ke baolesa tala ndenge penyele akoma oyela biso il faut baopere mwana est ce que tali biso penyele kote botia eze mibwaki de yo moko moto oyokaki bien nayebi te so boyoka bien yango nzela moko to ya oyokaki avant yo to yo après tozala te penyele moyeli biso ya mwana maladi bakotize banda bakotiza mpe mbongo yango ti lelo ata video otyela biso te ke mwana yo na hôpital bazosoigne ye mbongo oyela biso ata merci te ke nazwi autant te donc betene kabala ya bien lukambo mo po balabaki ke yo pama molopo yo olobaki pama molopo alongwaki pama molopo abengaki ete amsu alukelaka ngo ndako mais kayana obitio koma na niveau na poani po yo engaka olakisa biso kibele femme siko eroke na libala owelaki obala olata alliance obali star oyebani na kistar siko asime ya biso ekoma nini siko onga omona nazomona riti oyo po bangoni bana ngo bayanga baka mpe bana okaba lobaka anglais penyele mpe ayaki na anglais riti mpa koyela biso anglais à Londres poko tango okoma maini omoni riti biso oyoka na biso anglais te po tokoyoka te tokoboya na interprète okobaye Lirit, okokanga ba réseaux sociaux non nyonso po okoka likambo te. Il est temps. Au réfléchir, Manix. Au moins ko yeba na kofuta bambongo baselo banzembo. Wana kuto okosaka. Biso kofuta biso te Manix okoyeba na ndenga mabe po to kofulo kitoko kofula to fulo. Menga kaka se asambo ya nesika za zolala pongiso kaza wapi na minicho. Aye bakasa sambo tika via mwana bato avatiri atika. Et puis kamo non ndenga zana kotika ngote ya. Po yo pena na confiance na yo. Depuis kinyo kotika te. Kotika te. Kotika te. Poto bato batondi toza ebele bato batondi tono bagarso abie baza okozoka eloko ya modele wana. Et puis pour mon gars, tu vas au salamambo, papa Rit, à l'obini.
Si ba obali sa mona est-ce que papa ritsa lobini po ana papa na ye. Papa ne azana kini ata kutubongo na bia na batu na bafana na kata ndako. Si mwana wana po omoni soki mutu azo ba mwana bino fu posa na examen bo vandi bozo solo la on pena bo solo la on pena ti bo ti ba 4 donc na comprendre pe. Po omoni so ne lo ba bomba ki o sentite ba bani na o dibi ba. Oyo kite mama ngala zala ki leona soli na Londres mobimba wana. Donc si ba osa bongo Manix aboya ki ata photo ata caméra. Yango so otali na réseaux sociaux nyonso o mona vidéo te. Mais si vous avez un snap au monde qui est filmé à boya qui ebima. Si le problème est que assez abisa qui peut moi ça lingi photo te vidéo te. Bat babimi c'est un maquilleuse. Na ba camarade à moi si ba qui nanda ku yebi kande lo snap comment la vitesse. Au monde. Mais nande na ba mo ya famille à moi si na Manix. Manix ça solo na bango kenga na mutu moko na yebani mais na linga kelongi na bat ba yebate. Po ono loba. Histoire vraie. Bango mo ba papa désiré ba yebi ayebisi bango na linga bat ba yebelongi na ngate ngana se camouflaka yango na olinga ba caméra e buzala te photo ba photo ezala nango talaka kelelo ba photo ba comment okanga na téléphone mais Manix a obligé ba photo o ezara bokangi na pareil photo après boke ko binisi ça donc ebi manango ata après ya se asali mamuna ye omoni ça ba bi ko sa makamuna ye omoni le ko makame se pe koma nango ka photo ka ya ba WhatsApp ni soka muzazu ata moko atindi yango ba yo moni teke na libala na Manix ana esengo te ti amoni ka ba téléphone na bato ebimi ayobaki nde mposa dinda na canapé po deja na yoka na ndenge mosusu siko bato basali mpe mabe bandeko ya rit banoko ya rit bato bazoya bango bayebisi mpe bato teke bofilme te bosinape te bango bamemami siko na ambiance omoni bamemami na loyenge bato basinape nde basinape ebimi mais ba vidéo ezali penza na ba appareil photo bakangi ya wawu o baotiaka na ndako kote yango bovanda so ozokota kaka na porte okuti photo monene ya Rit na Manix azui Manix misambu omoni Manix misambu yo amoyibi bakangi ngaku tunasepeli po omoni lokwa ndenge asambwe donc ko esuki ka wana po so ba pega na famille ya barito on va continuer sur le baloté eza mutoba eza mwana aza aventure so omoni ya mutu ya ko boya ya ka bakanga ba photo donc abonde o ba ya mutoba na ye omoni donc nzamba sungu bango pe yako ndenge ba photo me anzali pe sikoyo yo kapeta ntini mama mwasi ne o basane 10 ans wana okuya congolaise ya Belgique te wa Londres ya bi yena mobali ne baboyana te ba divorça te donc ndenge zana ya ko porter Rit plainte po na l'état nde mobala na ba mairie awa donc eza lokola a porter plainte po abimina mobali na ye moni côté ba niveau ezokende que mobali nanga to bala na tina ba mairie donc ni Londres mon babi ke mobali nanga aye siko ko se présenter et pas na bino donc moi c'est à ce qu'on a droit à que bien zo porter plainte siko yebisanga Rit quand on indimeli wana bazoto yondo lingi famille oh soko ndimi ke ko simba liboko yende mobali ezo 21 mwana ndo ke osamba na mairie kuna Rit mbongo ba futa avocat kana banzembo wana Sœur Marie oyo zo interpréter Rit ko banda na lelo ko yemba isunzembo ta Sœur Marie moko te po kande zo basuka na soki zembe yango abota mwana na ye mais basuka soki zembe abota mwana puisque nzoto ba chrétien biso to se ka longola zimbe bota ka mwana yango po Sœur Marie pa bala na ete na papa binu mabota yo siko to yebi pete se yo loko como finisa no Sœur Marie oyo ko répéter histoire maman binu yo so pesa nostalgie ok c'est bon kasi to moni nostalgie mais to lingi nde libala te wana te yaka na mobali mosusu tokoyambe tokobeta milolo ekomate kokita me wana te po tobona biso après 2 ans yo wana na mupende te olatela ngo kaleso monene penye so olate kaleso na mupende yo tobona biso komona kaleso na mupende no oyo okrakele biso na YouTube biso tobo atanga ete na nzoto kitoko amwasi kitoko ana nzoto ne ya bien ma ne so bien mais abongi na wana te abongi na ite parce que ay nanu azala makamo bodo ki déjà ba garçon milieu ba ça sérieux te biso ba fia poto to ile biso ba garçon o pe a milieu ba ibani ba imba bango ba tu nyonso même si soki Manix ana kina ba tu nyonso na ni bebi ke ya lala na boîte la muka na boîte siko mama yebisanga Rit yo ebino via paka jumata ebi via boîte ta ubando suka
bafika tu mususu oyo bakanga mitema ne mso asala deya na bana ni mwa 5 wana abi ata alali na boîte aza na bana ni 5 akokanga motema yo moto oza boye eza na mwana te eloko te okende moko boye alaka na boîte aza na bana ni bana ngo mpe senge baolandi na molongo te aza na bana ye baza na bamama na bango oyo azali mwa mobali ata asente 20 bana ata asente 20 basi bana na bafana na mama na bango me yo siko oyo mwana moke okende kaka azobala nabi biso bakongole te neti okanga mabala ngo so toyoki kaka kombo libala ata moto liboma soki kaka kombo yono oyembango kapo oyoki kombo libala bato mosusu baa bato kobala te bongo libala ngo mpe mama libala ngo nde ezalaka nde pete po libala eza bien ere bozoseka hihihi sheri na ebandeli ere ekokoma ebandi koyinda ndenge eyindaka ke o apesi mkongo koto o apesi mkongo koto oyo eloko epianga na omawa soki ata mama naki ata na bomoi to oza ata na mwa leki no mwasi mo ya no mwasi oyebi ke mwana mama na nga eyinde na koyebisa esiko ere obanda koexplike bakamarade kote baotongo kote kaka bavoice ebima esu na youtube po ye mpe ndenge aza garçon amelie aolinga mpe kaka bafia yango amilie ya baboite kote bakosambrasane na boite kuna snap ebimi tosuka na wapi po akoexplike oki azajete sous le nini na anglais baloba yango so ende nini sous les couches sous les whisky nani akosambwa bo riti yoyo nosambwisa kombo mama bino likolo ya eloko tozofingisa no mama no mpenza boye c'est pas bon en tout cas basuka na relation na bango wana soki akobota basuka na relation wana po ozomona oyebi ko bato nyonso nga na olanda bavideo ko soki to 10 ata 8 ata 9 ka moko wana otika ya moko mo bama bakizengi wana bafika bakizengi wana nde nazoka baoloba wana batika ye ngaku tutokala mmonda tiakoka motema nange yinda mpona ana leki kutu oyo aza na se nanga aza na 30 ans richo akomona moke leki yango to ana 30 ans meke ndima buzoba ndenge wana una nabi na bafamille na bango yango epesi nga kanda batika makambo wana mwana mwa moke amerite mie mibale ya bien baza akolinga ata mobali mo boye ata ya joueur aza mwa vine ye ya bien babibali mosusu bazala na poto bajoueur awa abalani ya ye mpe azwi ye ata okelinga moto ndenge wana merci beaucoup ma chérie merci Yaya merci à plus Yaya merci bato baobenga na numero yanga France numero wana na oyamba te parce que yango na osalela bobenga na oyo abela nde kuna boye ko nauti na libanda na ye olemba allo Oui, allô Karine. Oui, allô. Oui, c'est la nana qui t'a au tablette. Bonne nuit. Ouais, ça va, c'est là. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Karine, je vais participer à l'émission pour la rythme Samu. En tout cas, ils ont participé mawa. Ils ont vraiment passé pour la rythme, pour la mobile wana. Ils ont vraiment. Maman, dis-moi photo au talent, ma chérie. Dis-moi volume. Azamwana mokia bandi pe carrière na isika il fallait profiter dans la carrière na yi vraiment na sécurité pour na mawaser Marie Karine yo ko sola na bango na rit benga yo pe se conseil s'il te plaît les attardé atika les attardé s'il te plaît bisa so to zai ba fanya mama na zolinga mama ni mingi na koma poster même na Facebook na ngai nazaki fanatique à maman na omona siko sœur Marie Katarit mais mon bal azui wana franchement naza dégoûté naza vraiment déçu. Merci. Ok, merci, vous allez bien. Et ça papa tu. Ouais, c'est ok. Merci.
Allô? Allô? Eh. Allô? Bonjour, Karen. Maman, le va makasi ko? Bonjour, Karen. Eza mungongo apongi na utola makasi ko ya biso toza na tongo. Bonjour. Ah, ok. Mais est-ce que tu as eu au côté donc ceux qui m'ont appris wana fait pour gesili ondo bengi? Non. Allô? Eh. Allô? Allô? Oui. Bonjour Karine, mami, boni. Bien. Maman nanga dali kaka na intervenir pour na libala ya Ruth. Ah Karine ayoki pasi moko na motema na nga ndeko na nga la baronne pour comprendre te. Donc nga nazaki fanatique numéro 00 ya pauvre Marie. Donc tant nazomona ndenge bazokofinga pauvre femme abatu likolo ya mwana oyo mama motema pasi. Yango elobata yo aza kaka na 25 ka ya pamba. Nafumba kata na tata wana na ebite Karine aza na mbula ni. Akende kokota libala ya bombanda ndenge wana soki ezata na Kishasa mami tokoloba ke non jeune fille azwi ata mwa situation tozo encourager te mais tokoloba ke non adiembela ata na nsima peut-être moi lisuki ya poto bakoto meme poto mwa mukanda na nsima bakoki meme poto otali mwa bandeko me mami ye aza awa na poto azangi mukanda te azangi esika kotia mutu te asali baklasse mama 25 ans yango désespoir yango moderne oyo ate komikotisa na kati ya libala ya tata soki azalaki na ye ata aza motu moko calme soki aza ata frère église ata mibotelaki na ye bana 5 bon eza quand même mingi point d'interrogation wana tokotala situation maman siko nalobi ape confinement na bibo itantini ape confinement ezonga lisusu manix ose confine na nani rit okokoka yo mona ndako na hiver akokoka mami akokoka libala opena okimi pene soki mbula ne bali soki nayebi te yango ifala bota kaka mami asimbi mwana me libala te mami basi mosu mpe babota bana 3-4 babala bango mpe mami epa mibali mpe basanga bana me libala okende komikotisa bongo moto esi asala kombo esi abala nazoyoka nde mawa mpo na pauvre mama na esika azali ndenge azofingama sesa nayebisi yo tala nde bakoma ofingaki azwiki ndumba mama na etala ndenge ofingisi mama nao afingisi pauvre Marie taza vraiment mwana nasepeli na ye te Karine nasepeli na bato bakoma oloba tel mare tel fille bozoloba kindumba riti azwiki ndumba wana wapi si alandi mama na ye mpe azalaki boye bamona ye don natali bavideo lelo badekonele ser Marie na obitala bana misusu pasi Karine pasi moko mama na nga nayoki soki mpe ezalaki ata moto asala kombo Karine aza ata na CV ya mabe tokocomprendre to banko amikikaka meme azuka meme mwa chance yango mpo vc eyinda ebeba bon amikangamela ata me ye ko CV ya malonga mama CV ya malonga atanga baklasse na ye toyoka te ke botela pete toyoka pete ke orita asali likambo orita asali yango likambo yango ni kozanga yango maniksi yango eloko nini ya spécial alaki ye akoka kutala kuna na université te na bana bambula na bango ba 26 ans soki ata na pilote ata na joueur eloba tanzima abengi ata avocat ata mondele na Karine ata mondele akende komiboka na ngai eloko ezosalanga mpasi c'est vrai kaza na 25 aza mwana moke te mais pauvre femme esika azali pauvre femme tala ndenge kombo na esambwe tala ndenge kombo ya Marie esambwe bon nayebi mpe te na oncle Désiré pourquoi bandimi babiloko ya bongo membo te oncle Désiré yoka problème ya oncle Désiré mobali yango aza siko pire Linda eza mwasi ya oncle Désiré yo oyebi kuna à Londres ya mboka mwasi oyebi te ale Linda siko mutu atelemeli Désiré kete efoka babala na maniksi alingi mwana bwebwelo ye pa otala intere ya mwa ba 200 livres nazwaka
Mami na kati yote mama na ngacho ezaki mwana pauvre Désiré. Ya pardon, ya oncle Désiré. Oncle Désiré alinga ndima mwana na bala bo. Kaya on a lobby ba pe na bana ba pesa ya bango pa manix lokwa ba ba lingi manix mingi. Jusqu'au ozomona ke Karine kozanga na yo nyonso mama. Moninga malamu eza Jésus mais kozanga mama te Karine. Kasi pauvre mère soki Marie Msama zaki na bomo ya tamona zaki na seni. Alinga lo ba peut-être na simba koko na ngame libala wana te alinga ka tele ma Karine. Balobi Rita linginda etolomo. Aïe si bino bonga landi etolomo. Eza pasi Karine. Zanga na yo nyonso mama mais mama na se mokili awa pe ya sona misika azali marimo. Natika pe bandeko msu ba intervenir. Soki moye ezali na yebi te Karine est-ce que kozala trop tard bazongisa dot tango. Mama la pesi dot te. Ba pesi dot te wana eza présentation. Et a dot te. Oui. Ok. Mais présentation est à l'ibala. T'es Karine. C'est ça. Kasi te ebi maloba noko ekili yo ka maloba noko nga teli vidéo. O ka bazo boya bat ba mona bandambu ndabu ka bat balena ndako na mona eba bilongi fuiti vidéo ebimi na vidéo. Oncle on loba boya. Papa loka boye présentation de bo kende bo umela te. Mambo na loba noko sate na vidéo maman a vérifier. Papa ndenge boye ko kanga lupango de bo ke bo umela te. Pour nga na boyina yamba mutu mususu boyi kiwumela te boya noki boya ozo mwasi na bino tozo pesa bino facture oyoki donc au mona peke bazo pesa bino ye apprécier ya manix wana na ebike sete yo mbamoko yo ka epe famille na bango oh problème exact kasi loko toke na facture mbamoko problème exact bango balobi parce que to boyi azongela abso 21h to ala la libanda wana to kolinga te eloko biso to lingi ndenge bokangi lipango bo umela te boya ozwaye donc elakisi de kende bango bazana minute bakende bazoye déjà facture ba manix nde bazonga wana bazonga na facture bazosala so pe ba course so pe ba opesa mbongo so nini donc so to bito tika likambo ka kolala olamuka malolo kwa to timbeli bango yeba ke dot bon lingata photo te ata caméra te to sutuka ka rit na alliance na liboko zemi ya munene après to beti kara après 2 ans to moni rit comme le biso deuxième peigne là wa na YouTube comme on atako on va faire marrer comme il se finga la baronne na oyo na oyo nyoso peigne la moni e kokai côté ya ete carré na oyo nyoso mwana wana vi ye rit ye pe eloba yo ye pe angé kuna akokai ko le santé. Et puis Rita embela nzambe Riti yo ozomona ba frère Moïse wana te abala pete omoni bango te pour que bossa orchestre boye ba ensemble maman je te sala ki ata frère l'église maman makamwa frère Maika wana penye le tei batu nyonso mama batu bazoko benda bana matoi yango na yebi te loko nini loba yo etolomo wa ye za spécial ndenge nini e ko troubler moi na batu et qu'on trouble moi na batu Karine nazo et biso soki ezalaki ka peut-être pauvre Marie azalaki en vie c'est vraiment il sopani Rita et puis c'est sœur Marie azalaki en vie maman yo parce qu'on a eu ça au moins c'est sœur Marie azalaki en vie na manix nga pousa na pembeni ya mwana ete na bango ba tonton Désiré benge ba sala ngoti po ba yebi nde bando suka na sœur Marie na ba téléphone benge ba banga po ba yebi de ke lokwa de ya mama na ya lobaka do makambu na bango ya famille eza nano oh ba yebi ke bat ba yebi te mais biso to yebi nde o ba laksi te mama be o ba ndo sa sœur Marie ba laksi na mwana na ye motema mabe Karine mama motema ya mutu ndeko na ngai ozolia na mutu ozoseka na mutu que Désiré so ezaki mwana na ya 25 ans alingaki lobasi na kafumba kata na tata so ya 45 ans et puis mutu ango ya millier mutu esi asala komba bala soki combien de fois ye noko Désiré azope mwana na ya pesa ndenge wana azope mwana ya pesa ndenge wana mais c'est quand même désolant c'est vraiment triste parce que lisusu na mwana soki mwana azalaki atake mais batourne kapo Karine prédote eza libala te prédote eza libala te bakoka koloba non totelemeli mwana batelemi Karine mwana alingaka tika mais lokola esi azwi zemi tokokoloba ne jamais alongola zemi abota a se ressaisir peut-être alanda nzela nzamba solo nzamba kotiana nzela na ye mobali ya malamu Karine nga na yebi mwasi na bana 4 aboti mobali azanga bana ezalaka mais toloba nini pasi mingi Karine pasi kaka nazokanisa pauvre Marie eza pasi mais likambo koloba eza te
Karine soki moye ezali kuna bino bato boyebi nayebi te soki likambo na koloba eza na nzela ou pas boyebi famille kuna soki mpe bakotelemela libala yango Karine eza pasi nazomona oka lokola leki na ngai ça me fait trop mal mais yo mpe namoni ndenge ozokota likambo yango ezosala opasi tellement oza kolia na mama na ye ozomela ozomitya na place ya mama na ye eza te Karine na nga biso se totya bakabelo na mutu oyo kuta osombi na mbongo te si grâce à basere Marie donc seri wana kukabelo komonela yango wapi mais ye kabelo na ye okoki koteya ye te bino bato boza proche na ye mama bokoteya soki boyebi likambo neti boye biso so basutukisi biso so tosutuki nga kutu namona ye kutu teke ezalongi ya Manix nga mpona wana namoni foto oyebike na poste mpe na page na kompe félicitation rit boye namona ye kutu te bo Manix yango nzoka komande mita vie claire bongo nga namonaka mpaka moko boye na bi oyo aza mondibu aza malien lokola mwa wara moko boye rien à voir idée kutu elete olekoma likambo esengo Karine ebongwani ekomi likambo ya pasi ezalaka libala sezaka eloko esengo oyo libala ekomi likambo ya pasi c'est ça courage yaya tolingaka yo mingi vraiment tolingaka yo mingi mais maloba eza te mpo na likambo ya Ruth mais conseil kaka alongola mpe zemi wana te amibotela na ye kaka po peut-être na pression wana tout ça akovanda ye Karine aza motu moko moto kozonga akoluka asala soki nini soki moye ezali baproche bateya ye kaka amibombela zemi na ye babota ye mpe ye moko abota mpe mwana na ye aluka elongi ya nzambe aloba na nzambe ke nzambe peut-être nga natambolaki na kobanga kombono te na mikweyisamaki aluka elongi ya nzambe peut-être nzambe akotya chaine moko kote na ye oyo bakozala na ye heureux donc eloko nakokolobaka yango wana vraiment mami merci mingi nasepeli kosola na yo mami merci ma chérie merci mama Yesu mapeleleki allô oui bonsoir oui Helena, Bingvino from Nairobi. Oui, papa. Na pesa idina ngabwe. Na ebite so bino bomuna ndenge nini parce que libala oyo ndenge bango bando solola. Ndenge bango bando solola bien avant même so ezali makambo ya silasi. Na ekomi na tant que babimisi yango partir ya monde bomuna bango. Na ebite pecho wana nani Rit Mistam asambela aza chrétien peut-être pe arosala pe a changer vie pe ya Manix tipuki ningi biso toyebi ke ba mission mokili baimba mama papa zela nanu lobi likambo bien papa mutu aza na basi mibale o abala na vie oui Yerit il y a ba prière na koko sala a changer papa yo bi prière a changer c'est mon tebi ezo aba combien d'années yo zo lo ba mo yo kese za facile na age rit ona imambozo lo ba wana rit ata yemela nzambe yo kese rit na vie de prière andeni rit comme yemela nzambe na makasi rit linga mambo yemba ta rit linga ki sala ka ba esthétique ne wana tanga na ba couture na ye aboya ka mambo yemba yo calculer banda ser mara ku fa rit comme yemba après combien d'années aboya ki na ye linga ni ka musala na tangeli classe que maman bango kotisaka déjà na makambo ya kokotisa c'est différent na kosala koyemba kokotisa ya lokwa mama bino lamba biso yaka ko assister nga oye ko assister mais soki sike komi yo moko lamba na ko assister c'est deux choses bando kotise oui mais pona ayemba ndenga komo oyemba alinga ete maman no bana banoko ne bayebi ba tsoso bayebi ba forcer panda bane balakisi ke non o eza c'est ko héritage maman na tiki soko lekisi pe temps ebele ba to robosa na maman et même po ba o gagner pe vino na ba balinga maman no rita komo oyemba rita o changer via Manix na prière ni na ba genou nini o rita o bando fukama na ba gene prière nini o rita o bando sala ko a changer ces Manix yo bateyaka oke olingi mobali ya bato alosenga nzambe achange ya boya basi yana asundola bango na bana po alinga yo wana nzambe ango akomi nzambe adeli soki mwasi ya Manix ndako so azosambela papa malembe po oyo ngosaki avocat du diable okotela moninga no mobali toza na bien
Moi c'est banik sianda ko wana ana basi mibale aboti na bango ale basi wana sikoyo bazo fuka mabaole la mibale asundoli bango na bana ale yope koto bazo fuka mabunzamba changer mobile bino ko msinzamba ona papa mami ozolo balanga papa kata na yo kata Allô? Allô, Karine? Oui. Oui, nalina assisté, omoni makambo ndenge ezoleka. Ezosala pasi, mais pasi o ndenge nazana kolandela. Zana longola na iloko. Donc, omoni ndenge bato baolobilela. Eza te neti baoloba ke bazana pasi. Je crois pas que oh nyonso bato nyonso ba nalandi émission ya limbisanga ya Grace Mbinzi. Nalandi nakolimbisa te bongo esali miso otangi kombo na ye naloba kaka kasi po ndenge bo bongo yaza niveau na nganga esi na swana na etanga na yo ya nde mo poko tanga kombo ya njoka ça change rien agai ndasekana mais omoni bato nyonso baoloba esalinga passe je crois pas qu'ils osala bango passe parce que ntango bazoloba makambo mwana wana aza mwana moke tolobi te ke bomoni bino moko rythme sam na ndenge azobima soki vraiment ezosala pasi bato ebele bo omoni yo ozala pembeni ya Marie Misamu excuse nga mpe navanda na Marie Misamu boye soki Marie Misamu abeteli yo histoire na ye esala pasi omoni nga nde naoloba ngo avec un cœur sincère ezosanga pasi moko eza ba lien familial soki boolanda te s'il vous plaît botika mwana omoni ndenge bato nyonso baoloba eza ndenge bato bazalaki kotuka Marie Misamu ntango bandaki koyemba ki adi bato ebele bazoloba Marie Misamu azalaki moto ya Nzambe te. Nous on est qui pour juger les gens? Toza banani biso batamasumo oyo toza banani Nzambe esalanga pasi posa kuna lela nde naza boye Marie Misamu ndenge aza na tiki kaka mwana moko eza balie familial oyo ezolanda oyo pourquoi kaka mwana wana moke oyo mwana vraiment aye kozwa kaka muta mabe bino booloba aza muta mabe mais siko biso ko société congolaise tosala neni mpona to aider mwana wana eza te mpona to banda koloba ne yo rythme Misamu eza yete eza balien ezaka balien familial nde ezaka bongo ezaka balien par le sang. Donc, ezolanda yeyo kolanda na mwana s'il vous plaît to aider mwana wana mais na ndenge oyo te nazana kolela na maya misu na lobi Karine s'il vous plaît zwanga kaka na participer to aider mwana wana mais na ndenge ya kolobele boye te na yebisa bino bandeko na nga Marie Misamu so lelo aza na se akufa po bato balobela mwana mwasi wana omoni mitema mosusu eza mitema ekoka osupporter makambo te motema mosusu eza te bato baloba motema mosusu eza kaka peut-être bovanisi motu babandi koexplike neti mwana na nga toloba na ndenge ya bien talaka mwana moke bongo bato bemiso ebele mama na ye aza kokoka na eloko wana te eza balien par le sang yango nde ezolinga elanda mwana oyo c'est le moment ekomela ye te lokola ekomelaki Marie Misamu s'il vous plaît botika koloba boye ye wana est-ce que wana vraiment bozo aider bozo ebati ke toza na bamilimo ya famille boyebi te ke toza na balie par le sang oyo elandaka biso ka le sang de Jésus moto ekoki kolongola balie wana mwana wana aye asisen innocent oyo azaka azolinga alandaka nzela ya Marie Misamu tala lelo bato bazaki badon spirituel ezali boloba te ko azana badon spirituel mwana wana parce que eze eloko moko Nzambe lokola erataki na Marie Misamu ekorate pete Marie Misamu badon na ye ezalaki mais nga na ojuge Marie Misamu te ke Marie Misamu azalaki na Chantal Bola oloba Marie Misamu azalaki muta masumu ye aza nani po ajuge mu boza banani po bojuge bana wa mwana wana toza bato biso nyonso bata masumu s'il vous plaît to juge ye te to sambela mpo na ye Nzamba sale grâce. Yo manix wana si c'est manix, moi je suis pas dans des milliers. Je t'en supplie, sikozo yo kanga, je t'en supplie. Comme maman na ona ninga mabete. Mama Zela olobi mingi yoka. Oloba ke. Olobi mingi na pasi. Te Zela kasi Zela ta ideo. Oloba ke ba loba te
batika ko juger bon juger te tozo pekisa e po balobi na me komi trop tard te parce que le soka bandi ko leka na internet na bana awa bana bazangi ba papa to sala ba émission pourquoi pas na komi na moment on a te pourquoi pas to loba et ba moi on peut pas beta ka bunda mikolo ba bini siko yoka to loba na ete yebisa biso personne to ke soutenir ye pour même voilà tozo soutenir ye na boye voilà tozo la qui sait que place ok lokola na nos indité ko continuer nzela ngote po libulu eza liboso o to sala yango wana azala na frère parce que nano akoti na libulu te nano mabe komite ake na nzela mabe o to sala yango wana azala fragile ndeni ni chanzi maki wikuna Karine tikelanga espace mke s'il vous plaît na linga na lukoku tout ça l'émission yoka excusez nga na zaki na posa nga na yo to lekapa na na yo ate longi na ngemona ni poto sa l'émission mobimba omoni eloko obino boko oloba eza na ndenge ote ndenge bazolobela ye ekoki komema ye même azwa crise uswaka asala estomac aza na problème estomac yo yebi ko makambo te ndo so bamoki oyo baoloba ya mabe eza sko nde bakomo finga mama na ye eshoke mutu mota non bafinga ye te voilà wana nde bazosala mabe wana raison bakofinga mama na ye te mais soki mpe baofinga mama cause eza nani biso ba mama biso bafinga makozi yaki ba biso moko oye na YouTube osali ba clash o match kiti bafingi mama nao ale ero komi na souci yokat ero komi so na souci ya mama nao otiki ero tiki ye pa ozala mpe voilà yokanga Karine oya Rit eza ba lien familial oyo ezolingela na mwana oyo pona ni ebebisa carrière na Marie Misam azaki déjà mukolo mais Marie Misam tala ndenge mokili etelemela ye bolanda banzembo ya Marie Misam soko olandi banzembo ya Marie Misam eza éducatif ate ete yo te spirituel mais na physique ekoki mpe koteya yo mais nga na kojuge Marie Misam te mpo nga na nzambe te kutu bible epekisi yango c'est-à-dire mwana oyo ya ye eza moment oyo nga na kosenga yo émission je t'en supplie na kosenga mpe émission na oleka même na live no ou soit ata na nini na direct parce que eze eloko moko photo luka to soutenir mwana eze eloko kotutukile boye te tozosunga ye d'abord de un na bapriere il faut moto ya solo eza koloba ni famille na bango baoyo boyebi bakongo nde bazala te eza na balien familial ya sorcellerie ekoti bakosala bino ka baconnexion ezokota ka babebisa ye mpe carrière bavie ebeba mais eza c'est le problème moto alinga Marie Misam esalinga passe non okobanda oleka te mpo bandoloba boye mpo kesala su mwana wana passe parce que akozwa estomac akoki kozwa même abandosala abandobela parce que c'est comme ça qu'on avait fait pareil avec sa maman soki maman ne lelo mpe aza na se ko makambo elekaki mwana mwasi wana ozomona soki abandisi yo abandobetelo histoire ne ocomprendre ovandi okoti na mpo na ye olobi te nga nayebi na ngai nga nayebi histoire oyebi yo moko masere oyebi mais lelo oyebi s'il vous plaît baoyo bazoleka na nsima bopesa conseil siko totelemela Manix si réellement parce que ça peut être aussi vrai que aza na destiné à Manix mais na landi Manix wana il paraîtrait que aza na basi ebele alors comment maman il paraîtrait te abala à se présenter dans ma famille ya basi mibale officiellement wana tolobi mibale o a se présenter dans ma famille siko ba oya ba makango ba ozala na bango ngana yo toyebi te oyo eza pire eza que monde ya Manix na monde ya Rit eza deux mondes différents ya makasi mpo nga na ndimi na nga te ke Rit ayebi ko mobali na nga ero babengi ye ke aza na boîte Rit ozala na courage ya matina voiture aki olanda mobali aswanisa mwasi to azwa mobali ne basonga ne ndako aosango te akoyoka bongo ye nde abandolela do aoke libala mo oyo abando souffrir mwana liboso kobo tozolengela mwana me mobali mpo na ye eya lokola 6e mwana do amesana ne kolala na basi ya zemi yo ta mosoka esi na zemi no mikolo nde na ana zemi na amoto mobali alinga mingi nzoka wana vi na ye kope na ye lelo na Rit boye libala 2e femme abala ye mwasi mbale le 14 janvier 2019 donc même pas 2 ans moi ça na lelo ko mabe me bona bana mibale lelo Rit parce que espoir ya nini obiso to yiba ke osata na Rit ata 2 ans pour to la to la muki Rit obota to la to la muki awa et comme on a réseaux sociaux et comme explication et comme trop tard en fait to tikali mona opoleli lokola mambango c'est comme biso to te comme on a peigné to linga 2e et comme Rit ana on est bandeli na comme trop tard te yango omoni ke to zolo basiko que to lingi libala te parce que za libala te wani ki présentation to basu kaka wana
Rita continue à musique, le roi est pas un producteur dans ce qu'il a produire, c'est pas mon yakata. Akatika ko produire, pour n'indimiter que Rita ola lanzala. Nenga kanaki ni sege nanda ko mama wacha ba locataire azo ambon, okyo sa misa la ba clip. Akokyo kota studio, aza déjà dans passeport rouge à Mataravion. Nini, ni pambolini iko kanza ba pamboli apprécier yenana. Course. Yango na lobby na yo to condamné pour le kamango ekwei. Ok, c'est bon, tu comprends. Mais, il y a qu'au soit penza batunyo son neba comme tina ko finga Marie Misam N-O-N. Ba finga Marie Misam. Et en plus, muto akufa. Non. But, omoni ba Congolais. To linganite, to lingana vivant. Tant Marie Misam azalaki. To lingara Marie Misam. Ngana, obita Marie Misam akufi ngana lobi. Fallait kaka Marie Misam azala. Omoni kani boza la famille. So mutu mora longwe. Donc, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose. Attends, Zaki na mabena, on peut sentir qu'il faut kaka zala. Nazako loba nzambe, il faut kaka zala kaka nzambe, mais loko la bonako loba. Mais eria Zaki na bomoy. Ne, maramni batu bazako sala la moi siwana te. Botika s'il vous plaît. Botika pour l'instant, azana akufi. Akufa na ye. Botika kofinga ye, bon, to sungane rit. Rit, si réellement ozana pasi wana, en ce moment même. Donc, on a la prière, nous avons la prière, nous avons dit kaka ya lola, asala, aluka, amekana, ko début pour la likamo, parce que les années donc les années et l'eau moi mon nene quoi il biso, sauf que linga rit, pour azana mamate, ana papa na yebi papa te, mais azana mamate, yo zaneti maman, aneti yaya, ozane oya te po obakisa rit estomac, non, bo ya pona bo pesa des conseils bien, neni to. Ko sala omoni ndenge nini soko sala numéro a rit benga rit na ndenge bien na ndenge moko boyete ndenge ba pone mais na lati bate belé na ba émission non c'est pas comme ça ce qui vraiment bon ezali pour ba beste o pour na boîte la yo pour ba ça non yaka ko lobelo so réellement zo lobelo mama sir kende kasi kote ba finga sir Marie na ba émission na bango o ki lobela ba kuna biso ato finga biso to te kuna te ngala lobila yo boye ataba oyo apo ngala zo kata na otika yo puna ozwa batu non ngai pona ba émission na bango te ngabe na lobika ninge zawana kasi nga so ba check live na linga pe na benga bango o ba check live te ba so plutôt so ba check nini te o ba numéro de téléphone te poto benga so ba check na ngala benga bango pe boto banga ni parce que biso to ba congolais tant ba hôtel mais la mutu moko bon moi la muke bon mais ezala na ninga bien sur au sali émission au sali na ninga moko bien tant azolanda rit akolanda tant alandi o obike mutu akoza pe maladie bo pesi mona bat maladie ka bon eza problème moko ye eza ba lien o ezolinge landa mwana wana o elanda ezaka e pa mama na elinge landa e. Alors c'est le moment ya kosala ba prier pour na mwana ko sunga ye ba pasteur wa minene ba o ba ye ba moni déjà likamanga na vision na ba sungi mwana wana ndeni ba ko kene na nzela la prière pour que makamune ezala ndenge ezaki ya mama na yete. En fait c'est ça le problème. C'est ça Karine. Merci beaucoup. Nako luka yo to sala ngai elongi na ngai mona to sala émission pour na likambo parce que o mama musu bat baloba ka ko loba bozo loba solution bien te ça et puis a passé. La tiki yo mama nanga. Merci beaucoup. Bon, c'est comme au comme la chouka. Oh là là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Carrie, bonsoir. En tout cas, ngai loko na ngina Pakistan, na sa même idée na maman ojo oleka. Bonanga, eza nango kaka c'est un problème spirituel. Au moins ba mususu bakoki na bango koleka ko condamner ko chola Marie pe ko finga maman sœur Marie na nzela rue et tout. Bango, il n'y a pas de problème. Parce que ba buzz na bango ba abonné ba vu na bango. Mais pour ngai la baronne please. Yo émission ko sala neti oyo kala mingi te katango s'il te plaît ma chérie. Yo sala ce émission mususu na en ligne na moi sur Ucholoba. C'est un problème spirituel. Au moins ils ont un lien de sang quand des mamans à l'obi. So tali bien. Tant qu'on a tala kini na page na yo. La baronne, j'avais trop mal. Donc, ma mis ce tambour dans la vie. Pourquoi?
pourquoi nzambe nanga pourquoi mwana oyo na mobali oyo eza sens te ozomona ezaka balien skari eza balien ya famille ka ndenge yo moko olobi oyebi histoire ya famille na bango et tout. Donc tu es mieux placé lokola pe opriaka oyebi makambo wana balien nde bosaka na bakomba kokata balien ya famille et tout taka nde maman Charlotte asambelaka oyo rita tozomona na miso eza balien. Donc yo plutôt lokola pe oyebi makambo ya prière kende nango siko na sens contraire okende nango na basens oyo te ke bato babenga bakomeni non yo kende nango peut-être na façon mosusu ata soki atali oyebi ke kotouche akovanda nie oyebi soki oza eloko moko ezwi yo neti oza envoûté ou bien mpe mobali nana mpe akoko envoûté okoyeba mpe te bamibali ya bongo oyo balalaka na babwate wana akoyi mpe envoûté mwana mais oyo soki atali émission na yo eke na sens contraire neti ya koaide spirituellement ya mosu akozonga nsima bia nazolinga orepete vi ya mama na ngai boye na boye tu vois ekozongela ye po lobi olobaki baboyaki libala ya mama na ye na Gauthier Mascotte tu vois ezaka bagenre moko mobali wana na ba Gauthier Mascotte wana c'est le même genre de personnes et puis Gauthier Mascotte wana azo appuyer eloko arataki pa Marie Misambo azo appuyer pa mwana il va se détruire le diable peut utiliser na ba Gauthier Mascotte ngo na ba oncle wana na ba mobali wana pour ba ko détruire mwana ou eza mission ya diable so ozotala ba émission bazo sa mikolo na Bosra TV na pasteur wana eza biloko oyo tomonye pa ya fiyo ya mwana oyo donc to Nathalie Ruth Nathalie Mateo na ota na Bosra na tia nzambe mwana oyo diable aza méchant donc akiti pe lisusu na mwana faut ba détruire lisusu mwana. Please Karine, je t'aime beaucoup donc kende nango na sens contraire donc tant qu'on ça l'émission de sous lobby ça nango na sens contraire toi tu es une fille qui prie aux la maman Charlotte tu dis que kata ba lien tant que priya pour que kata ba lien il faut que ça la émission na sens ya ko kata ba lien au mona ta rue place à revendre émission na yo ko toucher mais ndé to ça les la robo ndé ko ça là et ko toucher te ko révolter parce que c'est le diable eza misala modinde eza ba lien et puis ce soukande pe c'est muntu omoni soki ba pe so conseil à bien so ko za envoûté okozala oyoka kanda okosilikela batu wana et pourtant bazo conseiller bien mais soki bokene na ndenge ya malembe Saint-Esprit ya kotouche ye omona koloba baza na raison ozomona te mobali oyo moko wana asalaki boye babiloko mosusu ya mike mobali aza kosala ye ekozongela ye okomprendre ekozongela ye na mosusu akoya mpe koboya libala yango. Donc, je t'en supplie, ça on a sens contraire, bah, émission prochain pour naïe. Voilà, merci beaucoup. Tu connais pas la soupe, mingi. Bye bye. Bye bye. Merci, bye.